Topesi 48 heures. Na lobby yango sous na bakisi koloba. Topesi 48 heures. Na papa lemba lemba, Léon lemba lemba. Mo fingi ya ba maman. Mo fingi ya ba homme politique. Moto azanga éducation à malamu parce que honorable malamu ko finga nengwana te. Topesi yo 48 heures. Kende ko s'excuser kuna les cas kuna na émission les gars qui ya boso na politique. Senga ba excuse. Na marambo lobaki na propos mabe lobaki wana. Mbamba lo kuta o lobaki. Na lobi du sous topesi yo 48 heures. Pan Léon Nembalemba akeno ba loka buzob lo kuta vivre ngote. Soko lia kimbongo oke ne ko défendre mutu kuna na émission soki ya boso na politique. Mais il faut que nous défendre mutu na yo. Au lieu de babuzo ba makambo yo yebité. Oko sa population munene et puis oko sa nani population na kombo ya mutu munene. Ya honorable Frank Diongo ke ba garde corps Frank Diongo ba beta ka ba soda. Donc le kuta oyo ba bambaka Frank Diongo na kati na justice. Ba bambaka à l'époque ya Kabila c'est que na moni papa le moni azaka complice eloko wana comment ko confirmer buzoba bêtise le kuta ya makasi ya makambo yo ya mona kabete papa na olemba lemba to ko finga yo te pamba to biki wana c'est éducation na yo soki mutu ko finga mama na yo ako finga moto mama na yo ako finga mutu koko na yo ako finga moto lokola donc ya ko mona moto na valeur te ako finga ana bouche facile ya ko finga biso to parce que to moni ke on était éducation na yo ezala mbala ya suka oloba buzoba na komba honorable Frank Diongo de deux honorable Frank Diongo azana poids politique na yo te lelo soki batangi alternance ya mboka oyo bakotanga honorable Frank Diongo il a souffert dans la chair moto a combattre Kabila ce qui le honorable Frank Diongo a nimé qu'on en prison par le baka niet Kabila c'est la troisième mandat natang honorable Frank Diongo za ko bunda pour régime ya Kabila kende yo salaka ko kende kingakati ozalaka moto a Kabila pozo liembo nga Kabila pe to mona ba TV ba kangaka chaîne na yo to mona ko bondela Kabila kasi moto ko finga aza moto a bundaka pazo bunda abundaka pour l'alternance na mboka oyo ya tika ko senga Kabila pardon te tangu yo za ko senga Kabila pardon OK kingaka ko senga pardon moto senga pardon afunga TV na yo moto monaka lokwa ya komaka nzambe na yo lelo pe yo moto encore na malemba otiki eto trahir yete o comme pas mususu na AFDC. Allô kaya wa santé eza misuma ah pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé, misuma ah, regardez lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moto lingala te. Oh, ezali mito de santé. Oyo pesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akikaka kocontribuer na mbongo mokie. Na fin du mois, Pwete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin Zambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mabe korbia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen,
avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Pan Léon Nembalemba akeno babloka buzobloka lokuta à vivre en côté. Soko lia kimbongo oke ne défendre mutukuna na émission soki ya bosso na politique. Mais faut que ne défendre mutuna yo. Au lieu de babuzoba makambo yo yebité. Oko sa population munene et puis oko sa nani population na kombo ya mutu munene. Ya honorable Frank Diongo ke ba garde corps Frank Diongo ba beta ka ba soda. Donc le kuta oyo ba bambaka Frank Diongo na kati na justice ba bambaka à l'époque ya Kabila c'est que na moni papa le moni pas azaka complice le koana comment ko confirmer buzoba bêtise le kuta ya makasi ya makambo yo ya monaka bete papa na olemba lemba to ko finga yo te pa matobi ke wana c'est éducation na yo soki mutu akofinga mama na yo akofinga moto mama na yo akofinga mutu koko na yo akofinga moto lokola donc ya komona moto na valeur te akofinga ana bouche facile ya kofinga biso to parce que to moni ke wana c'est éducation na yo éducation ma BO zanango kasi biso bana honorable Frank Diongo na éducation ma lamu to wanango to kozong sa mafinga te mais to ko yebisa obeboye 1 ezala mbala ya suka Oloba buzoba na komba honorable Frank Diongo. De 2, honorable Frank Diongo a un poids politique na yote. Le lo soki batangi alternance ya mboka oyo bakotanga honorable Frank Diongo. Il a souffert dans la chair. Moto a combattre Kabila. Ce qui le honorable Frank Diongo a nimé dans la prison par le baka niet Kabila c'est la 3e mandaté. Natango honorable Frank Diongo zako bunda pour régime ya Kabila kende. Yo salaka ko kena kingakati ozalaka moto ya Kabila pozo liambo nga Kabila pe to mona ba TV ba kangaka chaîne na yo to mona ko bondela Kabila kasi moto ko finga aza moto abundaka pazo bunda abundaka pour alternance na mboka oyo ya tika ko senga Kabila pardon te tangu yo za ko senga Kabila pardon OK kingakati ko senga pardon moto senga pardon afunga TV na yo moto mona ko ya komaka nzambe na yo le lope yo moto encore na malemba otiki eto trahir yete o comme et pas mutusu na AFDC kasi demoni que éducation na yo éducation à mabe tolobi ete honorable Frank do oyo ko finga wana azalaki opposant de taille à M. Kabila pas azali opposant de taille si comme opposant de taille à M. Kabila soki ba tanga ba opposant oyo ba bundisa régime ya mabe ya l'état moyini ba kotanga honorable Frank Diongo Samba oyo azana niveau ya poids politique na yote soki ba tanga ba be politique na mboka oyo ba kotanga lembalemba te le comité yo politique te pamba ete na tango honorable Frank Diongo azako bunda po na mboka oyo azolo ba niet pas question à 3e mandat pas question à l'état moyini peuple a souffrir à le peuple yo le bela pour le peuple te to ebe mission au sala kawana les mission wana obenga soki émission pour na ba émission babola te émission babola te ezali be commerce au salaka ezali be commerce au salaka on a commerce ezali commerce au salaka pas mettre une émission wana batu baye bakate honorable Frank Diongo na prison tango ba avocat ba leka kana émission na babola ya babola ba pesa kambongo alikaka ofelete ezaka pas moins de $1000 oyo ba pesaka soki za commissaire babola banga pesa mbongo banga pesa mbongo te soki ngolo ba Frank Diongo to websa Frank Diongo azanani moto yo ko finga Frank Diongo to Frank Diongo azanani Frank Diongo azali un grand homme politique ya mboka oyo tangu so yebaka te aza parmi le corps de la constitution oyo ya mboka oyo aza moto afandi pembeni ya papa Tshisekedi pendant moula belé pe attirant papa Tshisekedi ba photo on legisaka wana oko pesa mbote na tel oko pesa mbote na politique oko pesa mbote wana ya ba photo kasi ya fan na papa Tshisekedi pe moto atika na idéologie papa Tshisekedi ali yo soki ozana mamba lobate tika lokuta tika osana obe Frank Diongo pamba ete ya moninga na yote na lobi aza moninga na yote na poids politique ozana poids politique na été soki ba tanga ba politicien makasi ya mboka oyo
oyo bandima kokufa bandima ko se sacrifier ezala kola yo te ba lemba lemba moto zo akote biyo malamu moto FCC oh mais ça ozo ba corruption parti par là ezali honorable Franck Diongo nde ba kotanga ba politique ma classe ya mboka oyo azana po politique na yo te pe yo za politique te yo za commerçant moto zo mbongo la corruption to yebi yo malamu et monsieur va le salaire pour s'enrichir les gens pour ça va pas jamais ceux qui vont voter autant on sous pour constater la population ceux qui vont réfugier FCC ben ils vont voter et puis ceux qui ont le franc de dommage à la prison terre yo quand il y a solo pena solo qui vont à la prison yo quand ils vont voir nos yeux on aura franc de Diongo a gagné yo bandakala na lukungo tiako bimaka na 0 fois on aura faut bimaka premier on aura fait qu'à bêta on a lukunga ce qui a solo pena yo ozaka solo pena pour politique on est bien monté on faut à bêta yo na lukunga na mapona me ça ma lukunga bêta on a lukunga so ma mi ba bien monté alors et comme une tomoni que yo zabe la jalousie et comme une cambo ya jalousie et comme une cambo haine mais yeba que haine za bondoki jalousie za bondoki on aura fait donc ça un problème na yote. Et puis bakambo lobby wana ke ba garde corps ya on fa ba beta ba soda ezalo kuta ya solo yo penzo za participer na kati ya complot l'état moini pour na ko déstabiliser na ba Franck Diongo kasi biso bana on Franck Diongo to lobby était niet cette fois-ci to pesi même message na motonios pourtant on sous monter à mon nene on Franck Diongo ba finga ka répondre kate ezande motema monene un homme politique. Il y a un grand homme politique, le roi Papa Tshisekedi. Batoba finga Papa Tshisekedi balebele a répondu à mon la TVT. Le roi n'est pas allé descendant Papa Tshisekedi. Fils politique Papa Tshisekedi. Ataba finga ye moteur monene na ya senga merci na limbisi bango. Gato moni ete elingo comme ningo leka. To pesi même ultimatum, yango to lobi na oboy. To pesi 48 heures na lobby yango sous na bakisi koloba. To pesi 48 heures na papa lemba lemba, Léon lemba lemba. Mo fingi ya ba maman, mo fingi ya ba homme politique, moto azanga éducation à malamu parce que honorable malamu fingi anen wana te. To pesi yo 48 heures. Kende ko s'excuser kuna les cas kuna na mission les gars qui ya boso na politique. Senga ba excuse na marambo lobaki na ba propos ma be lobaki wana, ba mbalo kuta o lobaki. Na lobi du sous to pesi yo 48 heures. Soki te toko kene na yo tina suka pe okobangisa moto te poza na eloko obangisa moto te yo Léon lemba lemba tolobi be boye susu Léon lemba lemba yeba ke justice na mboko ezali soko sakana kana bato na tango ya Kabila yeba ke na tango ya président Félix Tshisekedi l'état de droit pe justice na mboko ezali. Au comment on a mis sous ça des autres, qui va 10 ans de prison pour dire que non, l'État, justice, n'a pas quoi zongi. Sauf qui après 48 heures au 5 pardon, to s'excuser, zonga na émission de Kiwana, pe 5 pardon émission de Kiwana. Sauf que au 5 to kokene na yo, tina suka, lemba lemba. To monique ozana bouche facile. Oyebi ko finga, pamba to monique c'est éducation aux hommes na bomwana. Ya ko finga, 14 ans cela finga te. Pour pamba été ceux qui ont un poids politique, il y a un honorable Franck Diongo. Tu as répondre, tu répondre à poids politique Franck Diongo. Mais le on a poids politique, il y a Franck Diongo. On a Tina Kolanda ou Mingité. Mais tu peux à 48 heures. Tu as 48 heures. Kende, qu'on s'excuse, zonga na émission. Bosso na politique au salaire qui wana. So kite, to kokende na yo tina suka. Ndeko, neyo lemba lemba. Soit-disant papa Molière. Ogobangi sa motote, pe. Ozan eloko ogobangi sa motote. Oza régime mususu osakana batute lemba lemba. Oza régime mususu. Oza régime ya notre président Félix Antoine Tshisekedi. O justice zongi. Bamba ete o nyoso fingaki. O nyoso lobaki. Même ba maman. Bino bo fotaki moto ya boyi. Ako finga ba mama, mama na yo. Mama na yo na bi mama na yo. Mutu ana respect ba mama te. Pour par exemple moko que honorable Franck Diongo azana sagesse maïe le ko kaina yote.
Pamba ete mokolo moko tokoyoka honore fangi donc aleki na TV, to na téléphone a finga moto, maman na ye jamais. Ça prouve que même honneur de ma maman, respect à ma maman ezali te pa na yo. Respect mais ezali pa na yo. Yango na sengi na bato nyonso ba votaki soki papa lembalemba néon. Ba maman boye ba ete pamba ete moto a fingi maman na yo, ezali ko la fingi basi nyonso. Ba maman papa le mbaye mbasa respect na binote oh non ça le banam ça lokuta pamba ete monta ko finga moto mama na yo ça veut dire que azana respect ba mama te moto bo vota kinde ye wana o ko finga ba mama ya bato Léon Lembalemba yango to lobi na yo 48 heures kende na zonga ba politique wana yebisa ba imboka kende ona ba ezaki lokuta soki te tokoke na oti na suka po oza eloko ya kosala te pour que banque sa moto te pour que la banque sa moto te. Merci. Na ko répondre boy. Immunité parlementaire et 5 moto finga. Immunité parlementaire et 5 moto azanga respect na ba maman. Na no mona te que justice le ngone mutu immunité justice a 5 a commis justice a commis l'IP ensemble le ngone immunité parlementaire. Est-ce que Sengi a solo muta le rôle d'immunité parlementaire au finga kabato au finga maman ya bato au finga ba maman ya Kinshasa ba maman ya Congo pas mettre ngana ko finga maman na yo za c'est bi na banga même maman na ngaite le corps papa le Lembalemba ya ko finga maman ya bato ako finga maman ya garde de corps ako finga et puis alobaki malamu na ye moko maman na ye ça veut dire que non asa respect maman te ça veut dire que non éducation na ya éducation mabe immunité abomba na sima immunité parlementaire te que ya ko finga ya ko ba n'importe quoi pour yolo banini ke yolo ba yete ponga za immunité parlementaire na pesa un exemple moko ezana ministre provincial moko ya intérieur asa be député provincial asa be ministre le lo sukiwa o ezali justice ya régime parce que l'état mo unité o ezali justice oyo le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, oh, alinga zong ça na ordre. Ezate justice aka kalaebe bozo pour imiter parlementaire bombi oh eza sundenge wanate. Yoko finga ba maman. Moto oh le président a respecté. Moto oh président a respecté. Le président sur le fang donc a respecté. Bato oh même na mokili ba to pesa lo kumu de ba maman. Ba maman RDC ba moni passe mingi. Na viol, na ko finga mambo belé, yo sous député de la TV, au finga ba maman posant l'immunité parlementaire. C'est quoi ça? To lobby 48 heures. Soka sengi pardon te, toi les qui na mission na te, to ko keneti na suka. Ça va. Deboye. Tango ya leki na boso na politique le mamba lokuta. Likolo ya bato likolo ya bagarde de corps Frank Diongo ba sala quitter. Bagarde de corps Frank Diongo ba beta ba soldate. Pamba ete ouais ezalaki ba montage oh ezalaki ba biloko moko monté na l'état moyini régime passé kasi esali garde corps ya garde Frank Diongo passe pamba ete moni kamba sala kate ba souffrir na prison le kamba sala kate yo Lembalemba le kana TV confirmer yango ke ngana monaka yango mais nous allons lokuta eza lokuta pe ko lobana eke na yebi yo na yebi numéro na yo mais oui yebi numéro na yo ma bende soki garde corps no Frank Diongo abenga ke po finga ye ma bengi na ndenge ya botosi atuni alo papa le lema mamu nyoko loba na TV ke biso ba garde corps Frank Diongo to betaka ba soda pamba ete biso to souffrir na prison ba condamnation justement pour to souffrir na prison vous avez ba prisonnier politique pe personnel à Kabila ba monza biso passe pour malokuta yoko le confirmer malokuta pa ko loba ete ko finga mama na ye a fingi garde corps fo de maman na ye moko Frank Diongo maman na ye. Cela veut dire que papa Léon Lembalemba éducation tout le monde dit que papa Léon Lembalemba tout le monde une certaine bassesse on va le voir poto bassesse notoire donc cela veut dire que papa Lembalemba ce qui Lembalemba tout le monde était ya solo que éducation à pamba oyo de base on va pesa kabana ndako yo ko wana ngote wana ya solo vraiment ya mi balé. Tout le monde le croit, c'est comme Oebik Madame qui était président national na biso honorable Frank Diongo, même les bateaux balinga ba bomaye. Na l'état na régime l'état moyini. Et ça na bateau balinga ba bomaye, ba yati na ndako ba beta masasi.
bato bayaka po basalaka nyonso bakanga no fangi diongo bamonte de toute pièce badossier lokuta na régime eleki alobaka nini aleka alobaka nini nalimbisi bango nyonso na monte monene azalaki nango mais neo lembalemba kolobama lokuta mpe biso na kati ya ml mpe tolobi ete président na biso na ntango nda bozoba wana te mais lokola biso bana na ye tokotika te bozoba bosoto wana oyo lembalemba alinga pakola yango epai ya président na biso papa na biso tokolinga yango te tomoni ke eza jalousie lokola abeta ye déjà 2 fois na lukunga ya bima na 0 voix bavota ye te est ce que yo nimi soko ono fona azaka libanda emel patiaka libanda na ye lembalemba nga ozwa voix nanga ozwa wana toyebi ndenge biloko esalamaki toyebi ndenge banomanoma bango tokobomba eloko te toyebi ke lembalemba aza na jalousie ekomi haine et puis tout le monde y a solo temps pendant moment fana na prison il y a d'accord sepela avec ko sepela mais batu boye ba été tango nyoso pour le tout le monde que le lembalemba za lokuta mingi tango so ko sa batu ete na yamba batu na na plateau na yamba tangi na prison to futaka honorable Frank Diongo na prison misaka mbongo na ye pas moins de $1000 abimisaka pesaka na lembalemba pour lekisa ba avocat na chaîne na ye soki alobeli ka ofele lokuta soki ezalaka vraiment azalaka bolingo ya mboka ke wana azali opposant monene eke aza ndeko ya bolingo ke ya solo bafoka baleka asenga mbongo bapesa ye mpe mbongo $1000 pas moins de $1000 bapesa ye na émission alekaka wana na émission oyo soi disant émission ya babola oyo alekisa babola commerce na asalaka nde yango wana oza na haine mpe kofinga pamba zomona oyo bapasal balobaka état spirituel ya moto ke kati na yo bosoto eza makasi sambele mpo bosoto kati na eza makasi immaturité eza makasi kati na yo merci beaucoup je parle le mambadoli makambo kasi tokamwaki ete batuni ye question akotimba na moko jeunesse atunaki ye alobi na ye ya solo makambo mosusu bakanga doko efangi ndenge ya lokuta epuis ya koconfirme alobi ke ya solo ngai azalaki wana nazalaki wana bagarde confirme no babetaka basoda ya azalaki wana ta lokuta ta bondoki ta la haine jalousie bondoki ta la immaturité ya moto lokola ngai na fandi boya de mama lokuta honorable Frank Diongo c'est parmi ba politiciens oyo ezomona bazana 1 constance politique ezaka bayete le loi qui kuna comme constance politique 2 c'est responsable un président d'un parti d'un grand parti comme le MLP et puis 3 a botiba na politique le kola ngako bebno boyaza mwana fils politique no Frank Diongo na niveau oyo Frank Diongo a komi nango pasana yango na mboka oyo lembalemba komi na genou te na lobby yango batanga ba politique na mboka oyo babima libanda pe na kati ya mboka batanga ba politique ba otiko ta koma le lembalemba te kasi soyi ba otanga ba politique na mboka oyo ba otanga komba honorable Frank Diongo ezande bondoki. C'est la haine, la jalousie. Ça s'appelle une immaturité politique. Ça prouve que vous avez la jalousie. Et ça prouve que le lembalemba a un problème pour le président Abisso. On aurait fait un guidon, on aurait golobaté. Tolobi yango. Car si cette fois Tolobi n'a été payé 48 heures. 48 heures. Azong en émission, solo c'est le bagage le kuta. Asenga bescus to, asenga bescus to. Azong avec été. On a le bagage le kuta. Ce qui était toqué, Tina Souka. Merci beaucoup. Vous confirmez, président Diongo, parce que là, moi je étais là, il m'a appelé. C'est faux. C'est ça? C'est faux. Wana, c'est faux. Tout le monde le kuta, montage. Le kuta. Président honorable Frank Diongo Robenga était. Tant que je suis allé à Makoudi, il y a un montage à la Kawanate. Il y a la Kawanate. Atia obenga anga benga na continue anga benga pona nini anga benga pona nini ako sala nini na propre tinga na benga sala nini so ko benga so ko benga anga batako benga lokola MONUSCO anga benga ko MONUSCO ba benga ki MONUSCO anga propre politique nini oya ko benga la yi lemba anga propre politique nini on aurait fait azwa téléphone na ye abenga lemba bakangi ngai balingi bakanga propre politique na ngo pour y a ça pour y aller azana propre politique on aurait fait Diongo te
Soki lelo maman alternance na mboka oyo. Alternance na mboka oyo bele alternance lelo. Ezana bato ba bundi lelo pour alternance na mboka oyo. Na ba kati bato ba bundi pour alternance na mboka oyo zo mona alternance pour Kabila kende. Yeba OK. Honorable Franck Dion a moto a bundi a banque le côté. Tango bako kangaye MONUSCO a yaka. Parce que honorable. Azaki honorable. Azaki honorable. Pas honorable tu sikoyo. Tout n'y était. Pour l'anniversaire, il doit des réponses. On te lui doit payer 48 heures. Le cause à Mbalokuta, tu payes 48 heures. Sur 48 heures à Zongité, tu lui dois payer Tinasuka. Toutes les stratégies politiques ce soir, ils ont dévoilé. Mais tu payes 48 heures. Les honorables Franck Dion ont payé 48 heures. Dans le bien, bien. Honorable Franck Dion a payé 48 heures. Et Ali Bana, ma fils politique. Il y a honorable Franck Diongo, au Batelemia, va payer 48 heures. Azali papa a ban belé. Ok, honorable Franck Diongo a boti à la politique, a tenu 600 à Mboka oyo. Mais la politique a boti bana la politique. Le quoi la biso boy to mon abso fandiao. Vous allez fils politique honorable Franck Diongo. Donc on a été monté à soto. Avant de te répondre hier, ma maître va vous répondre hier solo. Mais quand le bien était à zonga lokuta, comme on ne sait pas qu'il y a qui lokuta. Ce qui garde corps à Bengaki, nécessairement pas l'impôt. Alors qu'on a une TV. À Bengi, la politesse, n'y a surtout. Et garde corps à Franck Diongo. Mais c'est très poli. L'éducation, on soit beaucoup plus. Il y a pas d'ambition, mais il y a blablabla. Il y a des gens qui ont fait. Après ça, on a surtout valeur. À respecter à montonio surtout. Et puis, avant ça, il y a la politique. Bon, le bar à l'okutate. Il y a un moment où il y a un prophète politique, pas été nyoso à l'obaka. Et ça, là, Aza, oh, mouto, asa la politique, va démagogie. Nyoso, oh, à l'obaka, ça, là, alors, tant que vous avez l'okuta, na kombo ya bato, ça, qui est le courant. Ils ont confirmé en gros. Maman, il y a solo quand même. Même les amis à l'écolo, on a dit comment nous avons mis au cours de la moninga de Cambote. Yo au cours de la Cambote. Ils ont confirmé en gros. Tout le monde qui a jalousie, ils ont haine. Jalousie pour la ligne était pour ça qu'on a mis en prison, il y a des gens dans la prison pour n'enga bêta étant dans le kunga, hein? Et puis haine on a n'enga fait une dion on a grandeur à bêta régime ça tout régime kenda. À bêta ça nous ça longola bango mo konza longola ya kenda. Haine on a jalousie. Et puis tout le monde qui y a d'accord bêta na cessé. Na marambo no fangi dion on a passé no fangi dion ala qui peut na cessé. Tout le bien. Ala rappel na cessé. Tu peux passer 48 heures à l'écart de Senga Besquiz, na émission à l'écart qui wana. Ce qui a fait 48 heures à l'obité, tu l'obité te toko kenina etina souka. Mais aïe ba que justice na mboko ezali. Ce qui garde corps à Benga qui est na téléphone, peut enregistrer pour avec lemba ko kosa alo kutamingi. Azalo kutamingi. Yango moné que non pour garder raison na ye. Alobé taba preuve yango. Mais garde quoi tiro finga était garde quoi la bonjour papa lemba bonjour yo le qui na émission au ko ba solo était bandeko ba garde quoi la fangi dingo ba bete ba soda ezo bagi yo abono ko biloko ndengo na pamata yemba na moka zo niko finga ye abani ko finga ye mais kasi garde quoi la répondaki ma bete ba tikere ko finga pa lemba te éducation ma langue ba so pa no fangi dingo ngwa yango to lobi était papa néo lemba ce qui est solo dans la position comme ça la politique. Ce qui est solo dans la position comme un grand, ou comme un monnaie de la politique. Ce qui est solo dans la position été. Baye bayo, hein? Dans le monde politique, pas dans le monde de ça boulot ça on a oh babole non. Baye bayo dans le monde politique. Yekola ko banga ba maman, yekola ko zala. Na politesse, mais yekola ko pesa le kumu. Na baya bandi politique liboso na. Merci beaucoup. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe à na Kinshasa ba memelu bino bongo power brass car oyo bazali
na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino e. Power Base Car, location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki kokontakte bandeko ya Power Base Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbase-car.com topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Base Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Base Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Base Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko e. Power Base Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Base Car avec impact. Power Base Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Base Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com